Oeza Anita Mavita Show Bobosana Kosabonete Oeza Anita Mavita Show Bobosana Kosabonete Botalaka Anita Mavita naza na biloko ebele vraiment na oteka na ndako na oposa bino te ata na barecho ba uvan na oteka naza pena na biloko na oteka na kokosa bino te na oteka mais na bandi nanu na ebite na bandi nanu na ba biloko na ya kolata bomoni kecho no bison stoye biango comme des garçons bison stoye biango comme des garçons et si la c'était comme des garçons eza ketch moko ezalaka ezalaka chic comme des garçons donc ketch oyo bomoni yango ndenge eza boye na sombela jeune garçon na ngai alatango une fois bomona yango na sokoli yango te so na sokosi bino nzamba lolo omona nga na sokoli yango te bomona yango eza toujours propre eza esika alatango kaka une fois ya pamba alatango kaka une fois ya pamba famille atikala kolatango sute yango moni elo na lobaka bana biso ba congolais to lata bango ba griffe tant bazara bana mike tant bakolaka bazara suna monde ba griffe te bakoma asko kolata biloko oyo bango moko donc ketch o to sombele comme des garçons oyo atikala kolata yango te wapi mususu na bosane alata yango sute aboyi yango po parce que lobi ya lingeza mulai boete na yaki ko na sombele susu oyo kaka donc ngana nango yaza nango papa na yaza nango soki chance eza na telema nazo ba père nyonso na laksabino na sombi o normal o ya sewana na laksabino o ya sewana yango seconde gardango mais oyo aboyi yango mais le ko esalaki ke ça lataki déjà et puis fartir nango na yebi susu côté ba pesa ngo farti na mabote ba pesa nga farti na email bidemo bo yebi ka so ke na CFJs ngana zo ba farti ya biloko na email batini yango na email donc na email na ko ka suko luka ngote na luka ba farti au moins na bwakisa na ngai ketch etika la nga na ndako ketch o bozela ngana bino total a prix nango comme ça na yebi se bino combien on a otekela yo tokende na CFJs côté ngana sombaka biloko na nga ngala ndenga mabete na sombaka biloko na maboko ya mutu te na ndenga mabete na sombaka biloko pa mutu te uta na États-Unis soki chi na sombaka pa mutu te na kendaka ko somba na shop na yebi na ngai bato batekaka biloko na maboko te na linka na ta la prix nango comme ça na yebi sabino na nga problème te ata katikati ya mbongo pesinga eza problème te eza ketch ya sika eza na carton nango yango carton nango yango bomoni na ba chasser nango kutu yango tala na ba chasser alataka une fois abwakisa etikana na ndako na nango 3 paires donc na komi nango le kwa 4 ngana nango moko ya nango moko papa na yaza nango moko donc oyo evandeli biso na ndako na bino ngapi fona te kaka na récupérer mbongo nanga bozela total la prix nango prix nango original nango prix nango soki eza combien eza alata numéro munene okuta jeni eza 11 eza numéro 11 siko biso tolata numéro o te na ebite nani o aza alata numéro 11 yaya atolata 8 sombaka otie ba chasser na kati ko pardon bo sombaka atolata 6 sombaka ko tie ba chasser na kati eza pina ba papier na ngozi ba papier koti na kati lati muto oyeba te comme des garçons so lata ngo ekendaka nyonso to rolata ona jean rolata ona na veste rolata ona nin rolata ona jupe bo sekate ya solo olati bwetala bon na Congo kasi to bando lata mobongo mama sombele o keche umela ba olati boye ozi ba papier boye oche na kati boye likole komi nango te keche za awa yo makole suki ya keche za mula yo makasi nango kala muto oyeba te l'essentiel mutamo na Congo to bando lati biso bongo ti olati keche me ozi ba chasser koti na kati to wanga na te to sala makamnyo so to wana ti o sepene loko na babia lataka longwa okola nango na Congo bando lati su biloko ba so lata okola nango ti mais na poto to lata bongo te na poto to lata lelo soki baby nango ekoki osuti basombi mususu mais na Congo basombela biso na lata numéro 7 na lata numéro 3 basombi nga numéro 8 e okola nango to lata bongo te to kosa te bozela converse zana na katana oya pardon biso moto yebi ke comme des garçons eza ketch mo pena eza bien balata yango na nyonso to orolata yango na nini oyo na linde na kota pena kata CFJ na kota teke ya ba
te oyo nakota pena bango mozela boza nakota na CFG mpona CFG nde ebimiselanga pena original mpona ndenge nakota na ba CFG bozela pardon sorry mpo ba oyo naomona oyo ya ba 40 livres oyo jamais converse ekoza na 40 livres ya jedi te nga naoluka ya jedi te nga naoluka pene ya bango moko CFG ok CFG tokota sikona voilà bomoni bomoni na beti nini CFG oyo eza pena shop oyo bana Londres bayebi yango so bomoni likona komi nini CFG bomoni yango wana botala prix nango bino moko 140 livres bomoni yango wana kuna ya rouge wana bomoni yango wana na kona bomoni nde nakomi na Google no na boyi kobeta na JD po oyo ya JD eza prix moko na oyo te oyo baoteka na so na beti na Google eza prix moko te soko lingo zongo pena original fo kende fo tanga pe na chep fo beta ngo pena na CFG ko beta ngo monet awa ebimiselenga mususu awa ebimiselenga ka ya shop normal na Google ebimisi ba 90 livres ba 40 livres te nga siko na beta ngo na original nango CFG yango na komi likolo yango na siko na kona wana bomona yango na kona kote lisapi na o ezali CFG yango na komi likolo CFG yango na komi na Google ya likolo awa yango awa siko kechi yeyo ana se bomoni yango 140 livres donc na ndenga mabete soki osomba eloko na yo so beti na Google ebimiselo ba prix ya ndenge na ndenge ekobimiselo pe ya 20 livres ya 30 livres et dépend na yo so lingo somba o bache ba 20 livres yo so lingo somba bache ba 30 livres yo eza problème te mais ce qu'on ngai so na osomba eloko na ngai na kotaka na shop na bango moko bien na kotaka mbamo na CFG po na CFG na ebike kuna c'est bon so nazala nga na besoin ya kokende na ngai nazala nga na besoin ke face to face te nazala na besoin na somba online po nazala sire pena ke loko na nga na osomba ezali ya bien na ndenga mabete na kokende na nga na ko nini oyo na kosomba yango na osomba yango kaka boyete na kemba moko na ndenga mabete na Google nga sala bongo te ya na kotaka na nga na CFG na ke kosomba yango na lobi eza 140 mais le quoi déjà ça l'attaquant une fois soki moto pesi ngata 4 ya mbongo oyo na ozwa po nazala mona ndako eva na ndako esa langelo te na olata ngote moto olata ngwaza te ponga lata numéro 7 na lata ka 8 ndeti ngalata 7 mais nazwango ya ngam moko numéro 8 papa na lata ka 9 mo pa kolata ne 8 et demi ye moko siko alata ka 9 amsa ko koma siko na 10 mais 11 oyo atako to pe kokiye alingi yango karate alobeza style na ete siko problème aboyi yango ndenge eza likolo boye aboyi yango po ndenge eza likolo boye mais siko na sa ndene na yako sombele oyo ezaka mukusi wana ponga na za nango pe na kolaksa bino ngame yanga na oteka te donc yango na lobi soki muto pesi ngata 4 ya mbongo oyo na ozwa ba oteka ngo 140 na 140 yo moka bolenga ye donc moi 70 pesa ngaka 70 mutu so pesa ngaka 70 livres pamba ata na sel osombo peka na 70 te ba famille biso mo deto ebi ndeza boza 140 so ba ta sel peut-être ba kolongola 20 livres ba kolongola 30 livres mais ba kotango half price nango te ke osombo na 70 livres jamais osomba catch oyo ya bango mo pena original na 50 livres te e osomba nango te so na okosa bato bayebi mam na oloba bayebi nenga na teke na okutu ndeko na mo mo na tanga kombo ezate ezaka ke kokaki ende te ye moko ta regretter na yebise lataka na ba papier na kati ya bia Anita to na poto quand même omona donc ya na lobi so muto pesinga kata 70 mais na bi pesanga 4 ya mbongo oyo 70 et ça langa ka c'est bon opesinga 70 livres tokutani na oyo ngamoko na oyo otikelo yango wana besoin ya délivre te mais soza musika nde na kopostelo yango oyo eza esika eza na ba chasser nango yango oyo alata ngo trop te
yeah alata ngo trote na oteka lisusu na biloko ya bana mais na obimisa nyonso tete mpona na espace te na oteka biloko ya bana bomoni oyo ezali moshino na nango mibale oyo eza moshino eza boot ya bana eza moshino boot oyo na nango mibale na deux jeunes filles ndenge na explikaki bino na lobabi ke bato bayebinga na vie normale bana na ngai ba mapasa te mais na lataka bango na bande mais siko na ngoni bakoli bakomo changer mutu mutakoy na baguna ye mais normalement nga na latisaka bana na nga ndenge moko bango mibale yango mima na lobabi laxtam Grace Mbis bolimbisa ndi na koti siko mbona ye Grace Mbis aya ko ganga mwana nga lataka ba griffe mwana nga zabwe biso nga na lobaki beke nga parmi ba mama au size o yaya jela c'est mon o eza 25 na ebi na ngate na size 25 o eza size 25 moi butu moi bien upangu son kitoko la obeti si mwana sama yango yo obeti moi kilote moko ba pembe na body do anganite ba famille ya omo tant Grace Mbizi siki Grace Mbizi na bino ayako lo babilobe na TV ayako laksa babiloko ezangela tina yeah eza size 25 kozala ba zela zana tango na box 25 na UK eza combien baby que to be honest ba comité bota appris na sombango bozela bota appris na sombango 217 livres buto ka moko bomono na sombango 200 ya bala mike ya info yeah yes eza ya bana mike donc 26 eza pena ya bana mike mo te mupo mwana nga te 7 ans te ekozala bon ba e dépend pena likola mwana to ke na ba âge we ekozala mso mwana 3 ans mwana 4 ans e dépend pena likola mwana eza size 8 okay donc eza 8 ya bana voilà oza raison nzela na komi 8 omoni tala yango ape bakomi 25 mais 8 yango omoni 25 oui donc eza 8 ya bana eza 8 ya bana donc na nango deux pères ba famille na nango deux pères yango na lobby ngai na ndenga mabete naza ba mama oyo Princess how are you nga naza ba mama oyo na lela dépense so moto ayebinga na ndenga mabete nga jamais na kendaka feti bana nga balataka griffe te lokuta ata eloko likolo boy aolata griffe ata eloko likolo na go make sure agolata griffe nga na bongo mais siko naza su bongo te na tika po parce que musu eza size ni donc soki yeza 8 musu swana ekozala po yeza mukolo musu swana eza awate na yena nga po na bai na yo laksa likolo moko donc ye 8 c'est que musu swana ekozala musu ba 10 musu ekozala 10 11 musu ekozala ba 10 11 yeah naza na biloko ya bana mike ebele o nazoteka bana nga bakoli ta bazaki bana mike na sombela bana mike kote na ndeka bakoli ka siko nde ane onde penake bakoli bakomi na ba ok merci bana nanga nde bakoli boye ka ane onde sikoyo bakomi siko kolata na shwa na bango moko balingi su makambo te o sombela bango eloko boye balingi yango pena te mais na kokosa bino te naza biloko even bilamba naza ba body ndeti boot oyo baza nango na body na ngwa moshino naza ba body ba moshino naza na ba robe balata ndeti na complet mwana nga liboso liboso ana complet alata complet ya ba bébé ya moshino a changer aya kolata complet ya Gucci naza nango ti lelo na catch mwana nga mibale na anniversaire ne alata ki robe ya Dolce Gabbana na sapatu nango leki na ye alata ki ezanga na ndako ba famille na ba resi na ba benga oni na be tickets donc naza so ne biso na valise naza na valise mais
ba famille e moko otala ngo boye na botaka kaka po balata ko bien ndenge nini yo na bino na mona pe na TikTok batu pe bateka na meka na ko teka msu mutu pa ko za intéressé mutu pe ko loba ka ni tanga na sepe na ngana ngoto kuta so pe na mutu za intéressé ko to ko kuta no pesa mona memelo be na valise so surtout so za na bana mike oza bana ba inane bana ba 2 ans bana ba 3 ans bana ba 4 ans ozo pe na biloko ebele to sololi presque biloko nyonso na za na ndenga mabete ezaka ya bakombo bino mo bebika empo tala kaka seri wana omonaka ke nasomba ya wana lobaki liboso pourquoi na koti ya komba grâce na ndo loba bana soba bana mike somba na yo me kosomba yango ebele te koyo betela yango tolo ebele te po bana biso ntango bazala bana mike tolatisa bango na shwa na biso me ntango bakoma mikolo bakoma kolata na shwa na bango moko sikoyo yanga lelo bakomi kutu mikolo te bana si ya 15 ans bana base ya 13 ans bana se ya 12 ans mais lelo bakoma olata na baguna bango moko nde baza wana akomo lelo mami na linge loko na tali ke ok c'est bon ya vite fait na sombelier mais siko ata petit siko nde naza boy so ezake pena ke pona nini te otie yango mutu mo pa yebisinga bongo yebi love oza raison mutu mo pa lobi nanga na fongola compte na eBay na teka ngo na eBay te oza pena na raison donc elora mibale na bike naza bilamba ya bana na oteka naza na basapato bana na oteka et puis naza pe su na catch oyo ya mikolo na oteka yes bomoni ti body on a latino na latino kaka po na laksa bomoni body o eza na ngo yanga te eza jeune garçon nanga body bomoni nga na lati eza yanga te eza na bomoni nga na body o te eza jeune garçon nanga na sombele body oyo ba famille eza na pantalon nango aza nango ya noir aza nango ya bleu ba famille alata yango te alata te na Amazon ye na dej na bengo ko pardon o laksanga ko ponga pena na compte na Amazon la kisande basala ko pardon ya po na zana biloko sister ok omoni na place ko na Alexa Makela na teka na ngona ko teza na ngo problème te na ba congolais te ba finga ngate kizengi please na deji na ko benga yo comme so laksanga ok yeah awuyo tande ti kecho mama kechi na sombila jeune garçon ala tonga une fatala na soko ina nga ngote na ko sate chana vivi ok boza na kanga ba screenshot ba commence bozo komena nga ko na lukango na chango tana chango sa mwana teka ba famille body ona ese bineze yeze ngati eza na pantalon nango aza ngo peso be ba famille lata ate bino webika bana obalata bilamba ya baguna bango moko yango na ka kanda tema na sali ba salongo na luki bilamba na so balata ate na kangiso na bi opina fonga na teka ngo don na lati body o ya ye ekokinga ngamo na bi eseni nga pega belo na lose weight na kiti body yango ekokinga na S oiza S mais evandinga pe ngamu na bi wow kokonda pe mo eza yango bien body pe ne vandinga ko bozana matan na deja ninga lo bondire okay ya solo Yes. hello how are you darling How are you? I'm good thank you boni Yeah. Naina biso ngai ngana teka biloko soki ezade aba bilamba ndeti ba bilamba bana mi balata te biloko no setanga mi ya griffe na Amazon. All the products oyo bike bana ba use on ebele te po talaka mutu mususu ndengo salibe talaka na minute yo koti life no po opesa mutu mususu akosomba nango if you want mutu mususu aye o manke o kabwe just like that. So ezana ba site ebele ngana koti na teka biloko mingi na Amazon. Liboso na nocha bongo Facebook, but Facebook I know just one is like ba Congolese na ba Jamaican. Bango ba yeba ki house my business is. So but knows that so they have a money I post something they just contact. Ba contact yo mba moko. So na Amazon ezandeti batu nyonso. Mutu nyonso akokosoma na Amazon. So Oye be say you describe about this, but anyway, we're gonna talk in the private. Yeah, no benga So you're gonna keep it selling, even by parfait, by sac. Talaga to somba biloko me mo evande ezana tina moroti. Ba feta opeto kenda te comme de neto no keli boso. So tong lo mo naga eloko boy why no na chana ngona na tika na ngai. So I'm gonna get at least na money. Omon. But we're gonna talk in the private. I'll tell you how you're gonna do it. na numéro na ona benga
Bonsoir, papa. Jokole, yaya. Na bengo mbala kwambia. Boni yo, yaya. Donc voilà, balinga esu te ma sister. Balinga su biloko ya 10 ans na te mama. So na bina telema na bimisela bino ba body, na bimisela bino biloko yo moko toloba Anita. Balinga kasu te mama balata cuisinière merci. Donc naza na cuisinière ya sika. Na sombaki cuisinière na nga kuka avant toya na ndaku o. Donc na sali ngaka 3 mois pamba. Na sombango na Caris. Eza kutu na assurance. Il faut que tu aies carte assurance dans la cook na cuisiner na pena sika kitoko mais ndeto déplacer moyena ça elango ezate naza suna nini ona four na oteka na four na oteka na wash machine na oteka na dish ba famille na biloko ebele na oteka nde bomoni na biloko ebele nazoteka naza na ba je ya banzungu na oteka ba famille so bomoni muto oluke loko boyebisanga ko ou bien na tia na ngo kaka ndenge na tia na ngo ka tia na yo online yeah love ozana raison na tia na ngo online na obenga na dej na obenga na leto so na teka na ngo po awa na boy na boya na kofinga ngai pardon po bino ata muto na mamba sérieux bino boyaka na mamba be boyaka ko provoquer batu donc yana lobi mais na mutu mususu pe so omoni ke oza intéressé ya osombi naza na cuisinière soki kuka na nango naza na nini o dishwasher ezali nini oyo Facebook marketing places ok via label ok via palo bina chango na Facebook na ocha na ngango kuna na teka na ngai po bino aboza bata ba problème naza na biloko lokwa na bimi na ndako na ndozala naza na machine à laver naza na kuka cuisinière naza pe na frigo mais oya moko ka boy donc naza biloko ba famille naza na biloko o esali ke no problem darling yeah you can send me a message and then I'll send you my number then so we can talk naza biloko ba famille esali ke lokwa ndako to ye cuisine nango cuisinière nango kuka nango eza ndenge mona otokute awate otokute ki bomoni ezala ikangama mais ko o wana peste ezalaki ba cuisinier ba kuka o ezala donc evandaka boye omoni no problem Chanel ezalaki ba cuisinier o evandaka boye mais ce que otokutaki eza o ekangamaka déjà na mire bomoni eza freezer te eza freeze omoni frigo o kaka normal freezer te freezer za o pena ke to chaka ba biloko kolia mais ko wana na oloba ezali ni o frigo normal bombela ka biloko normal ba jus ba bongo nazana nini oyo na nini kombo na nini wash dishes machine laver ya basani nazana ngo donc nazana biloko ebele o pena na oteka nazana biloko ebele mais na place o chango te muto koti sango place mo mais ekoki te place eza te naza biloko ebele ba famille na oteka mais na oluka ne muto a sérieux na lina ngate mutu oyo obenga ngalo benga mambo ezanga tina donc muto nakutaki wana moyen na tikela ye moyen na tekela ezalaki te kwa po ye pasaki na biloko na ye ngapi na zeli na biloko esali siko ke ngala komi na biloko de donc naza pe na ba je ya banzu ba famille naza pena na biloko na kokosa bino te naza pena na biloko ya wana moniga ke fona teka po na storage na biso etondisi garden donc ekompena ya bomba na vient na mo bokutu donc te moyena sala na publicité te fois si c'est na musala vana sala publicité pardon so ko landa nga yo ka donc voilà ba famille naza biloko na oteka na biloko ya ndako na oteka moto est intéressé neti kutu bakiti bakiti ya sala manger na souci na oti okabango oui na kabi bakiti ya sala manger chou ya te na kabi yango donc na kabi yango mesa to buki yango po bon ezalaka erreur never mind déjà retard esi biloko mosusu na kabi mosusu na bwaki dishwasher machine laver ya basani naza nango awa pe nakutaki yango pe naza pe na yango mais ko ngai nasalela yango pena trop te
et puis nalinga bana ngate ba mesana kosokola basani na ba dishwasher wana machine laver wana basani nalinga pena te nalinga ba mesana kosokola basani na maboko mais mona sala bango faveur ya vite fait kaka bochama bakopa mike mais nalinga pena fa nika basani na maboko po fa mesana po soki moto mesani osali kazi basani okotisi kuna mwana akoyeba ne kosala musala te. Il faut tika mwana ayekola pena kosokola basani banzungu ndenge pena biso to sokola pena basani ngasi kuna linga baje wana te. Donc o nazana ngo ana ndoko nakutaki na boyi kutu kotia oya ngai na tika eka o tokutaki wana na yebisa bango ka mwa bakopa mike me o etangami basani o etangami loko munene il faut sokola na maboko na moko po o yekola kosokola basani na boyi o komela ngalobi o I did this wash pardon, il faut y avoir sur la basane. Donc voilà ma famille, yango lo na ngana lo bangwana na luka na ngana dej po bino ana online boza bata ba problème bino nyo surtout te batu ndambo boza batu bata ba problème ngana oyele bino masola bien bino bolingo boyela ngama babozo banana tawana te. Donc oza intéressé au looking na private au sololi na routine de lo photo na tindelo photo omoni cuisinier na omoni kuka na ndenge ezali na tindelo photo omoni biloko naza nango o esengi na teka na otekela so po moni so mona te pa meza nango te na microwave micron soki micron naza pe na microwave donc naza na microwave moko ya bien bomoni ba microwave o ezalaka o ekangamaka microwave likolo na friteuse non ba bien friteuse friteuse wana place batumbela biloko friteuse naza pe na yango na oteka vie na moko to sala nga musana ndako yepa kanga photo yepa lukaka bakilia. Donc voilà ba famille eloko nengana na yebisa bino yango yo. Donc voilà elo nengana yebisa bino yangwana. OK, oven. Merci vie à la belle oven. Friteuse ne na friteuse ne na français oven ne na anglais. Anyway yango bo comprendre biso to sangsa na ba anglais na ba lingala na ba français o côté ka ozui yo so comprendre anglais ozui côté anglais yo so comprendre lingala ozui lingala so comprendre côté français ozui eza bongo ezui équipé ce que français bimi yo ozui côté bata français so côté bata lingala bimi ozui côté donc na lingala etumbeli biloko bomoni machine ya batumbela biloko yango na lingala etumbeli biloko siko na anglais oven côté batumbela biloko na français yango na friteuse non c'est bien friteuse côté ba friter la razala biloko côté kuna nazala microwave yango pe ka micron microwave za oyo échauffele li biloko na lingala échauffele li biloko na anglais microwave na français micron sa bonga ko ke ba ilanga mobala alia bonga job center te kendo ko bala mobala salaka soko mekika ko bala mbala alia job center mama to yokana te po butumbe ko bima baloba nana lingi libala ote mama kotombola liboko po anini po aliaka job center faki osala ya solo ba famille faut to motiver bana bakobala ndenga mabe te bana bakobala mibalo baliaka job center te boniko quand même wana pena esimba te job center to sote yango. Hello my darling sister MM 4 fois MM 4 times. Donc voilà ma famille moi wabi aussi Mbappé to et aussi Mbappé te mi fi pardon et aussi Mbappé bana barobala ba mi bala balia ba job center rien o akenda ko signaler ya mbonga l'état rien quand nde to mona na pasi boy to tangisa bana o lobi nzamba pambola ba sisi ba université ba zumi sala siko ke bala mobala kenda ko signer rien okosi esimba te dison sto kote ma to lo ba rien esimba te libala na esimba te libala na panzana po bala mobala lia job center te o bala mobala asalaka I'm sorry o bala mobala job center te moyen te sister suke ekoli suke ngo ya ekola kaka every single day tala suke ekola kaka na line na lamuki suke ekoli na line na lamuki suke ekoli na line na lamuki suke ekoli. Donc voilà ba famille on anda loba malgré ça to seki mais to motiver bana biso nga loba na bana biso bino bobotami awa bino bwana bo opportunité belé koleka biso ba parents na biso to ye koya biso to za ba uta bino boza bano bobotami awa donc boza na nyonso tu o boluka awa
comprendre. Donc yo ndongo za bongo okozwa nyonso tolingi na mboko makasi na yo kaka malgré ki race ntango naloba race ya rasula racisme nalingi te tala ezalaka nango mais soki oza na qualification oza na qualification na yo ata mwana mondele avanda na yo vandi wana qualification na yo ebundela yo eloko ngai na motivelaka bana ngai wana mama tanga klasi mpo mindele bapesaka priorité pa bana na bango soki boke na interview na place ya mosala baoluka qualification mwana mondele aza na qualification te malgré aza mondele malgré azoloba soki ndenge ni mpo bino nyonso bobotami boloba anglais ndenge mona bango donc bana biso na bana mindele balobaka anglais moko eloko eza différent ezaka ke mpo ye aza loposo pembe mwana biso eza mwindu me balobaka anglais ndenge moko mpo babotami bango nyonso na mboka oyo me biso na bango toya ndenge moko te sikoyo ngai nayebisaka bango omoni ndenge eza bongo bino na bango boya ndenge moko mpo bobotami awa me sikoyo kirasula wana kiracisme ezalaka nango mpo parce ke babana na bango bino boya bana na bango te mais siko bino boya ndenge mwana biso te bino bana na biso tobota eza mwa pasi basalela bino kirasula wana eza mwa pasi mpo soki moto akangi misu bino mbaya boloba bamonaka anglais na bino mbaleke ndenge moko par rapport na nga naza na accent na nga bino bwana ba accent moko mpo bobote bino so place moko donc yo soko oza na qualification oza na qualification boke na interview na interview wana bazo na musala wana ok yo yebino anglais te na interview ami na musala wana bazoluka mutu o azana par exemple na musala moko ya kidocteur baoluka mutu aza na qualification ya docteur mwana moko ya mundela ye na baanglais na ebele ana qualification te bakozwa ye te mpo loko aza mwana bango mundele yango elongo nayebisa bana il faut botravailler dire botanga bozwa baqualification soki oke na interview bapimbelo musala me bapesi mwana mundele mpo aza na qualification te oza droit mema bao na tribunal boke koti ya na qualification te koma kozwa musala esalama te donc yo okozwa yango toujours yango moni bafamille tomotivaka bana biso ata ndenge nini na badifficulté tomotive bango kaka topushi bango kaka bakende kaka klasi bazwa baqualification yango nde baqualification ekobundela bango ntango bakolinga basala racisme bakolonga bana biso te mpo ani mpo aza na qualification mais soki mwana biso aza na qualification te mwana mondele aza nango te bakopesa opportunité mpa mwana na bango malgré ça bango mibale baza nango te bana biso bakende ba classe eloko ekobikisa bana biso eza ba qualification mais so bakangi misu be bana biso balobaka anglais ndenge mona bango mais sikoyo biso o touti toza ndenge mona bango te biso toye awa tobandana na ba job center tolena bambongo ya leta tokoti na ba bénéfice ndenge ezala kaka toluki banzela ndenge ekotela kaka ti tokoma lebesi tozali mais siko bango baya ndenge moko te na biso bango nzela na bango eza boye mbala moko biso eza ya baboye tobosana te biso ezalaki ya baboye mpo parce ke toya na banzela bangunda toya babengisa biso toya boye tomeki tobundani fort tokomi kote tozali mais siko bango baya ndenge mona biso te yango fo komotive bango nga pena na ndenge mabe te nayebisaka bana na ngai botanga lobi osisi classe ozi musala yo ndenge oza bon okobala mwasi oyo aza na job center te na minute oui na minute botanga eza ngo pomi te ata mwasi moko aliaka bénéfice na minute ozotanga eza pomi te wana eza maka mosusu mais soki lelo nzambe apamboli osisi classe yo musala no bien il faut bala pe mwasi opasalaka na ndenge mabe te okobala mobali o asala kobala mwasi asalaka yo okebala mwasi o te yo ozosala ye asala tokosi nayebisa bango vete ngam na bebisa libala na bino nga pena na bombaka te na tia mai na munoko te bolimbisa nga nga pena naza mama mona na matata na loba na bango naza mama mona naza matata na okota mam na bino te me na kotelemela ngo na minute eza ndenge musupo baotanga ya mobali otanga ya bana mike baza na bana mike so ezeke bakute na bana ba boyfriend na bana wana eza mara mususu baroza baolia na bana bambongo ba job center wana eza poami te wana to kontango te mais tango sikoyo tokoma pena na moment pena ya solo mwana na yo asisi classe na ye azosala asisa classe te boto tshana classe te aza na mo qualification mo boye akomo sala alake bala mwasi mo sala to kosi na oyebiso pena obale te nga o mwa yebaka ba mama so botala nga soki ezake mwana nga beti libaka kutana mwana wa mwasi yebaka ke na oluka musala po mwana nga obala ete soka sala te po nini po mwana nga onyokwama
o to na poto donc na poto ndenge eza bongo mibali basala makambo nyonso bango moko te tokendaka mwasi atie mobali pa te donc nga mpe naza koexpect mwana nga mobali mpe akuta na mwasi oyo asalaka donc mwana nga mwasi mpe ye mpe fo asalaka akuta mpe na mobali mpe oyo asalaka mpo bavivre bien eza te ke apesa charge nyonso mpa mobali obi eza te apesa charge nyonso mpa mwasi te nga na olingi eloko wana te nga nalingi mwana mwasi akuta na mobali asalaka mwana mobali mpe akuta na mwasi mpe asalaka ezala te ke mwasi adépendre na mobali 100% ou bien mobali adépendre na mwasi nga bajeune eleka te ngai selon ndenge nga na comprendre makambo na ngai bana ngai nayebisa bango bongo koke bayelanga mwasi oyo aza na job center koke bayelanga te mobali aza na job center akendaka kosinyali ya mbongo leta eleka te chez nga mpo na otya makele na otya bino mal à l'aise aokeluka mosala donc voilà anyway bafamille tosisi na biso oyo tosisi tokotana na lisolo na biso bon bafamille eloko oyo mpona mwa update mpona mwa vite fait na bato nyonso bolandaki life na ngai jour nde na bandaki kosala suki na ngai yango oyo bomoni ndenge na defrisaki koto bomoni nde na defrisaki koto oyo ndenge na defrisaki bomoni ndenge elembi bomoni ndenge suki na ngai koto na defrisaki ndenge elembaki koto oyo bobosana te na defrisaki kaka mokie koto oyo oyo noir oyo yango na defrisaki mais koto oyo na defrisaki te kote na tiaki tenti bomoni ndenge eza toujours makasi eza toujours ebele na defrisaki kote wana te ok liboso na defrisaki te na tiaki kaka tentire bomoni tentire yango ndenge ezali bomoni tentire ndenge ezali bomoni liboso ndenge ebeli liboso ebeli mais kota tentire ebelaki te po parce que na defrisaki yango te eza toujours makasi mais nde nayebisaki bino nga nazaka moto suki ya pete malgré ça naza na suki ebele mais suki na ngai ezalaka pete suki na ngai ezalaka makasi te nazaka moto suki ya makasi mais na suki moko boye eza misuni etonda ebele na kati mais ezalaka nde makasi te suki na ngai ezalaka pete yango nomoni na defriza na ngai na defrizelaka suki na defrizaka na produit oyo ya supa te oyo makasi te na defrizaka suki na ngai na regular ezali nango ya normal ya bato bazala suki ya pete ya moto alingi adefrize suki ne ebela makasi te ndeti ngai nalingaka kodefrize suki na ngai pena te elemba makasi nalingaka bongo te nalingaka suki na ngai eza normal ntango nasalaki bomwani nalakisaki bino na defrizaki suki na ngai juste na se na defrizaki yango likolo te mais tala likolo na ngai ndenge eza toujours pete mpo na nini suki na ngai ezalaka nango pete donc naza moto suki ya pete ezalaka ebele na mutu donc suki na ngai ezalaka pete mais ezalaka ebele na mutu yes donc oh bonsoir ma darling brother Igo ndeni ko yaya oza bien naobeta histoire mo kitoko naolinga mpena kwa ozala mais avant nakotana na histoire yango naoteka na kelke biloko comme ça nakobeta lisolo yango bien bonsoir ndeko nanga London Beauty bonsoir na bino nyonso tu bonsoir la famille bonsoir mbote na bino nyonso tu ok c'est bon na sepeli makasi donc voilà ba famille wana na ngai kana pesa vite fait ozela na cha na penda box on déjà donc voilà ba famille yana bande oloba nini oyo pona suki na ngai nazaka moto suki ya pete nazaka moto suki ya makasi te bato balandenga jour wana na life na ndosa ndo defrize suki na nga suki yango oyo bomoni suki yango oyo koto na defrizaki na ngambo oyo yango bomona yango eza pete mais koto bobosana te na defrizaki te na tia kaka tentire yango bomona yango eza makasi mais nde nalobi lokwa nazaka moto suki ya pete na tiango pe na gel bien na benzo nde nayebisa bino na bendaki yango boye omoni nde nasala suki na nga nasali yango boye donc nasali yango na kaboli yango na deux parties bomoni ozela lakisa bino be bomoni na kaboli yango na deux parties donc nasali ndambu ekwei boye yango oyo ekwei boye ndambu nango yango oyo bomoni ndambu nango yango oyo awa ndambu yango oyo et puis nakataki su ndambu okutu normal ezaki faya pe boye te fani na kabola ngo katikati mais na ko décider ka na tika ngo kaka na mupandi boye donc na tika yango boye après na bendi ndambu awa sikoyo na sali yango esopani bomoni ndenge sali
bomoi ndenge esali na nsima ekwei boye. Yeah? Voilà. Bomoni nde nasalaki yango ekwei bongo. Donc tout comme mpe nakodeside na changer nanga modèle, nakotya nanga mpe modèle yango boye, natie nanga ngo normal. Omoni? Donc nasalaki nanga nka ya vite fait boye po edengaka na ketika ba na classe nakende mosala, nasalaki nanga ngo boye. Ou bien nakotya ngo ndenge ezalaki na kaboli yango ekwei nango toujours boye. Donc simple kaka nakende nga mosala. Donc voilà nde nebiseki bino tentire nanga na tchaki nga moko so na ke na salon ba famille na ko se retrouver na ko futa pe 50 livres na ko défriser na ba tchao tentire na ko futa pe 70 et dépendre kaka na salon mutu wana okei et dépendre nga ndenge mutu wana asengelaka. Donc mais na sali yango nga moko na ndako na sali yango na misu na bino na pakola ki vaseline ba pembeni na zikite yango bomona donc na zikite na zikite eloko te na sima na zikite eloko te po na mesana déjà kosala yango. Miss Megan, how are you darling? Bonsoir my darling sister. Donc na mesana déjà kosala yango na bandi ko défriser suki na nga lelo te na défriser suki. Merci. Oh thank you so much my darling sister. Miss the miss yeah. Merci. Thank you so much sister. Bomoni nde Megan kutu Miss Megan ayene ga siko mais bandi déjà ko tia ba cadeau bandi déjà ko tapoter donc voilà ba famille e moto bosala boyi motiver moto zana ngota opesa nga po amoni ki anita mota nzala elo ote mais amoni ga te moninga osala musala bien atie moi flair et sali moi tokos. Merci vraiment Megan. Thank you so much darling. Merci. Merci nzamba lolo apambola yo. Donc voilà. Oh thank you so much Jessie. Thank you so much. Thank you Jessie. Thank you for your flower. Merci pour na ba flair Jessie na Miss Megan. Donc voilà ba famille elo na ndolo ba yangwana to mekaka kosala ba biloko ebele biso moko na ndako. Hey user, sorry darling, you po check. Oh sorry, I'm sorry my darling nanga user. Bon sko user yo kombo na obi mobimba na ebarate user nanga yi. Okota vraiment trop na ba life nanga user. Thank you so much. Merci beaucoup vraiment user. Nzamba lola pambola. I love you so much. Je t'aime beaucoup user. Merci vraiment. My darling brother, Jean-René Lukebana, how are you darling? Oza bien? Donc voilà ma famille, nakota vite fait na yo teka, pardon, na lina teka quelques biloko comme ça na beterne li solo na yenango. Donc na sili kamba suki nanga. Elo na ngana lo baba famille toza très ikomo. Trésor ikomo tala kaka yo trésor ikomo kolo bilele tala kaka yo na London mobimba mutalekyo na kolata zate ikomo nanga ndeni ko yaya. Donc voilà ba famille na banda lobilo na ndolo ba yangwana omoni to mesana ko créer to mesana ko sa ba biloko biso na ndako nde na yise bino nzamba pambolanga na bana basi mibale mwana mbali moko bana na ngai ya mibale na kende na salon une fois kaka na kende bakange suki modèle lele la kolo salon ko kangete depuis na décidera na mema bana nga su na salon te na koma ko kanga bango suki nga moko nande ba kolibwe nande bazara ba bébé na kanga bango suki nga moko na mema bango na salon te. Donc ndenge zabo na betene solo la stam prochainement tant on a salaki na expliquer bino ngata na na Congo na ba 11 à 12 ans mama leki na biso bande ko kanga suki na bande ko aider ka juste na ba songe ka ko aider na ba songe na yekola ki pe ko kanga ba suki ndeto kanga na maboko bon ya kin ti na ndepe na ko ya poto ale na komi pe ko kanga ka bongo bona ndomi kanga suki nga moko nga na ndo kanga mesh ba rasta nga moko maboko pe nga moko male me na message kuna komi pena ko kanga bien ngai batu bando ya na ndaku na nga na Leytonstone na ndo kanga batu suki na ndo planter donc na ebo kanga suki na ebi pe ko planter mais na linga ngote vision na ngai ezalaka keso na ko mukolo na fongola salon na sala pe basuki mais nde to lobaka l'homme propose Dieu dispose o nga na bando kana ezalaki te yango nde nzambe bando ko bule ande kana ponga na zana fitir donc na suka na okanga suki te mais naza muto yo soki na tie mutu na nga na se na okanga suki na okanga pena suki toko na ko planter pe mutu mais na linga ngo nete pona mona ngo elia nga mutu ezo ngata donc na yebi makamba suki mwanda mpe na mutu na ngane na zakabwe donc yango lo moni
tango se na tika mambo sala nga suki nga moko nakoma ko défriser suki nanga so na ke na salon na ofuta mbongo ebele mais bon moi na sala ki lobi na misu na bino na défriser suki nanga be okutu bomona na caméra so monyango boye face to face boye penza osimbi yango okosepela na makasi bato mosusu kutu baokanza ndire na bakisi plante mais na bakisi plante te eza suki nanga moko po na défriser nga mona ta tenti nga moko na est-ce qu'on expérience na on ebi ke katanga suki te ata na sakai na ndenge nini e katanga te po na batela yango pena makasi nde na expliquaki bino muto zota tenti na mutu kolingaka te suki no kote tenti eza joie yango ne kata suki bomoni suki nanga kote tenti eza no botala bomoni mafuta bomoni po parce que côté teinture ezali suki faut pas ezala dry il faut ezala mafuta boy po so eza mafuta boy yango esala ke ekata osuki te mais soki eza dry ekata osuki suki ya teinture esenga te ezala dry ezala sec kolinga te ezala sec linga ke ezalaka na ba mafuta mwenga ni naza bwino mafuta yango donc so komi air olala na oche eloko na mutu na kangi fula na te file na bongisi yango be na ti yango na kati ya file et puis na kangi fula po parce que mafuta oyo ebebiselanga bakuse na nga te donc voilà na sens wana toyekola kosala makambo biso mo na ndako eza te mpo na kozanga mbongo eza mpo na koganye temps donc na poto temps eza mbongo time is money ba air oyo ozolekisa ba air wana kosala mpe mamusu ndeti ngai na kipa air sa bana nga suki te na kolamuka pe ata 9h ata 4h ata air ni na yesi bonke ndenge eza bon na olamuso air bo na osala yo suki donc na osala ngo na kobeta ngo pe vite fait na sali moko lelo na sali moko lobe na sali bon be na journée mobimba donc voilà ba famille eloko ndengaki na yebisa bino po na mamba suki yangwana donc osala ngo pe yo moko kobanga te mesanaka maleme you get used to yeah voilà